ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima ibele bafina sila ok émission ngana salaki bato yo baza bato ya mayele bavanda baosela ngo banalise ije na lobe longo moko eza très capital bafanatiko bayaka peme na biso bango tende balakisa biso ke balingi biso na babakuk oyo nga na solaka na bango baza bamama mikolo bapapa mikolo bayaka mpa na ngai po bapesa ngai juste baconseil po meme émission elekaki lobi bamosusu babengaki nga bapesa ngai baconseil wana bavrai fanatique bango wana sila na minute oyo aza leader na minute oyo qu'il plaît ou qu'il neige aza na top napesaki ye conseil lobi par rapport ya bafan nyonso ndenge ezoleka tozala mpe clair tosola nanu kimia konga bina viviane akoleka na émission te mpo na finga mutu alors mutu oleka na émission ofinga nga bravo osala publicité ya viviane bravo là vraiment naofélicité bino baonanu bafingi te bafinga nga biso toosambela kaka esono bien sikoyo naloba nini nalobi makambo eza normal bato mayele bacomprendre nga bato bamoni ke bacomprendre nga te baleki baofinga nga si ya base tikua baofinga viviane ta moto omona lelo nkombo ya sile ezozala salut ezala salut par rapport a banani nga naopesa conseil na concert na nga sila nga na problème na sila ta soki ezalaki viviane avandi awa atonga sila mais bavoice na bavideo elingaki obima. Pourquoi? Parce que tout le monde a kaka et banda ki boy Belvi kutu asalaka voice mo beso na journaliste ba bimisi voice wana intel yo kita asala ki voice ba dinana ba bimisi voice wana bonso za ki vivien na tonga sila ba bomba kwa ba bimisa voice vidéo o ngana leka na tonga sila na tonga sila sur base de quoi d'ailleurs na permission na nyonso to na za posa ba to ba comprendre na permission na nyonso na salaka na yaka te pona finga mutu bokobana na bacomédien oyo baza likolo bayaya na nga kita ntina se naleka nanu te na émission mpo naleze mutu non soki lobi nalekaki mpo nalobela nayebisaki journaliste wana bokoyeba bavrai na bafaux pourquoi? Parce que nga nasala émission nalobi bato bazocrele sila baproblème eza bafanatique ya sila na bajournaliste ya sila nalobi yango pourquoi? Parce que ntango voice ezobima voice ezobima pourquoi? Parce que baosomba ngo tokeno na ngambo mosusu ya Belvi Belvi so ezalaki na excuse na pardon naopesaka ba exemple et pas Belvi so ezalaki na bafanatike oyo babandaki kosomba bavoice mais toyoka na bavoix ya bato mosusu ekozala nde somo mpo biso tu totongaka moto okoloba kenga natongaka te te akosi olobela motu na ndenge bien olobela motu na ndenge mabe otonga ye parfait to moyenge beni moto aza sembo ezaka nzambe na lola biso tu na sekta oyo basumuki moto nyonso atongaka nga naleka na tv te mpo nalobela sila mabe naoleka na tv te mpo nalobela belfi mabe ni bandeko baa na se na nga ni bao baliko na nga napesaki juste conseil basila omoni na minute oyo sila aza lokola fali na biso ozokomona ngo aza lokola fali na biso na minute oyo bato combien bafinga fali to feri bato combien bafinga bango est ce que baza wana basalama mpo na mafinga ye moko sila nga na encouragea ye pourquoi? Parce que atia message na chaîne na ye na page na ye oyo bato bele bayebi yango me bazaka baignorant na baignorante ke sila koma sila mpo na mafinga te baza na babosani yango même bafanatique ya sila bayebi yango ke sila atia voir message aboyi moto afinga moto na kombo na ye mpo sila asalama mpo na mafinga te ozokomona ngo eza jalousie ezosala bango pourquoi? Parce que nalobi ka vérité na miki moko kosimplifie makambo mosusu bakuko ya bavrai bamona ke Viviane ana raison bakuko ya fond nde baolobake baosala yango baanalyse na ndenge mabe ngai napesa juste conseil na sila ndeko na nga sila na babandeli su mpo na lelo nayokaka mpasi nakobimisa voir mema ya miso mama shako akinda tokiti na bamélodie badiana makila pardon toke na mwana miso nani masirika bazali na bafanatike nayoka mpasi na bandeko na nga na bakinda baki na bafanatike ndenge te nayoka yo zela nanga na explike yo mpo nayoka
pasi na motema ngana uti église bino bofinga ngana osambila tozana se na moyo bandeko na bakenda silo na oka pasi susi bantu akei bazana ba fanatique na bazabi ba famille bandeko na biso bakei ba fanatique na bazabi oh lelo na minito bana ba famille batiki bana nani atambo na ndeko na bandeko bandeko na biso bakenda nani fanatique nini atambo na ndako ya na makila tiki bana ya Melody Mpoi ya Suzy Bantu ya Mama Shako ya sana na mindondo fanatique nini atambo na bandeko na bango sikoyo akende kotala famille na bango nani ba bebisa biso musala parce que la fois qui na chère fuka na leli pour la bino bato ba créer ba problème bon so continuer kala ngana leki na sali si la message mabe na pesi si la juste conseil na minute oyo so ba lobi lelo vivre na kei fanatique ya vivre na ko na vivre na libulu akola na libulu mwana ngawa botikala nana ko tala ye ke vivre ni wato linga kie mingi atika ki mwana nana ko tala ye fanatique nini pas besoin encourager le mal si la star munene lelo tolo ba ole lo soki ba tongi sila to za star za célèbre on était ba to ma vivre bon niveau ça fait de bini pour vivre na fandi a so ba répondre à bele fanatique nini ole kana teze alo ba ke voice bima ki ba tonga ki vivre baba mali banga na mango se côté là otika ko distress sila otika na baranki na ba concert ba confrère na ye pourquoi moi je m'en fous je m'en fiche on se plananga se plananga tu t'as qui place mon bandon sur ma voice maintenant que ma voice est du makebele pour bien bon sur ma voice assis là bas tout baza pour enregistrer batou par courage ya koya ko pesa ma voice ko pesa bango bamboko ba $100 ba $50 de auto lo baté to ko na suki na te ba komo ba te komi salut ngana lobiango if molimo mo chante zakati na ngana ndeti ngana pesa ndeko na ngasi la message peut-être même sur la téléphone ko za bien téléphone le kana média oh tout le monde ba yoka to sungasila oko misela barankine belé o pesa bana mususu privilège ya ko manquer sila de ya respect belé est-ce que c'est l'homme a mérité ba impolitesse c'est bana mususu mais quand on se doit peut-être chute ya sila bon soutenir star na ba film asali na mona ka bandeko belé basala ngo na encourager bango chaque jour promotion ya film ya sila to mona ba fanatique ya fali basala ka promotion ya star na bango soki disque koti ke ndoko tala ba nombre de filles ba fanatique a faire même basala bango ke ta nombre de filles ba osomba eloko po adi ko star na bango mata star ba beta concert ba tonni na stade ne bango ba suna star on se star pourquoi pour na kana na tonga kiye na ba ki mabe na ye na kenda ki boye wana nde siko bobi ke ba soutenir ye te bande ko na matuka bolimisanga na oya na TV te pona finga bino jamais on est sur finga lo ba n'importe quoi yena nzambo ngana sambilaka mais boye bango oyo nyonso ça les missions na komba Viviane na fin du mois na yo eko sa envie eko ta devi ba futi yo olia mbongo masumu pourquoi parce que ngai na on kana TV pona pesa kimia eza d'effort na ngai on ka saint espace ko inspirer ngai oya go boya ngo etali yo je m'en fiche dans les sens la pesi message na désert voilà mais le nous antichrist basé belé ngai le ta on a sola na sila na kombona bonzambe kati ya sila aviva eza mama nzambe totala te tosala boye na kombona bonzambe kati na ye soko ozana matoya azona sagesse oyokanga e osale bien ala na bafanatique wana te na leli na komba bandeko nyonso bakufa bafanatique na bango baza wapi bafanatique na bango baza wapi bafanatique ya mama shako boza wapi mama shako yo na tiki famille na ye kokana kotala ye force ya mama shako eza po bandeko bakenda biso sotonga na bango na mabe na malamu na bango ndeko wana azala kutu boye sushi azala kutu boye totonga na bango voice na bango eza wapi po moto akosombela bango voice aza te moto akosala bango polémique na te baza te otika kodistrait sila ko otika kodistrait sila mabe mino ne vérité yango neza bino pasi otika kodistrait sila nona ana problème ata moko te na sila evre bandeko nyonso basala théâtre nana problème ata na moko te tomona bato baokende eza bino plaisir ke artiste wana kufaki mira yeso ya autokufa à peine même comme ça ngaba fanatique nini ya mira yesa baketa kotala tata na esi kazali ba fanatique ngo bazala poza ba fanatique ba vrai corps ba ba fanatique ya bien temps mais au pas kuna bo mona na lo ba bien liboso za kini ngo bo mona ke
mususu na ye bien côté nani vraiment ye bien côté makambo ndenge ezokende ngana koleka na kebele mpona pesa si la conseil so na pesa si la conseil c'est que ba fanatique na so la faut ba attaquer nga pourquoi mpona lobi vérité to mpona lobi mabe to mpona fingi sila na mona bino koleka so muta fingi sila asali voice ma baby ni boye attaquer nga sur base de quoi tant na bino sur base de quoi bofula nga c'est bon mbongo ezokota na YouTube na koma vivre na ndenge mabe au moins ça la ke o défendre sila pe na leka fingi sila la bolia mbongo soki vivre na leka ki na émission te fingi sila bolia mbongo masumu lobanga na sambela kanzambo abakufa so na sambela kanzambo sana bomoy boye bango sima voilà so asali film abenga vivre ni bonga ma to bana filme Chiko lokola aobenga ngate Viviane bonga na to sito bana filme funa kanisele mabe tu dois bien monter pourquoi Chiko ngana naza artiste ya sila teza normal to kona ba Kevin mona ya ndeko nga de la paix abenga ngai na ba filme nyoso te batebele basala ba filme babenga ngate fo parce que kwani motu na kateke kwani ndeko na benga kote kwani ndeko na benga kote batebele bazala théâtre awa sila benga bango pourquoi pas botuna kate kwani babenga kote boya mbela babasi to c'est beleti kwani ka Viviane ka fa tourner kana SB pourquoi lelo ba lokwa na tuna SB te na kome ennemi asila to na kome ennemi abato bana kata ko basila ngalo ba kana kiyo sonu la babonga ngo pourquoi Viviane za nani na elo kote ne boloba na elo kote mena miso za na za utile ona sala musala na ye na landa kai comme il faut na zambela kai malgré na musumu kina sainteté oui si on a un problème à si la table mon côté celui qui vient à ton asila Yves maman ta seconde pour moi ba luka ba fina comme asila na tuna ki ba on émission na sala ki na nuska moto nani yo asala ki émission na comme asila na fin du mois YouTube a fouti a ke pas sila soit na lobela ki yo YouTube a fouti na soit dans 1% quand tu as 10% c'est 1% na yo yango nani bazo profiter na succès sila bazo profiter na succès sila ba lia mbongo tu comme compétence sila conseil bien te ba comme on a petit to moi te star nyo so batonga ngai to moni président na biso ex président na biso Rais Kabang al ba tonga za na pouvoir alongwe ba tonga kaka ba mo livre asunga anosu na biso awa ba asunga biso ba tonga atiki ba tonga tu comprends ba bisanga ki ya tonga kate nani so ba moni loko moko bimi batongi pourquoi banaliser ngote pourquoi tu musikati biso to focaliser to tandela na to kende ba film na biso star na biso mata faut bozo makasi ma mona boya to kisila boye mona mwasali ba réponse à mabe à répliquer mabe a fingi sila ba ngoma se feli soeza kolinga artiste ni ko luka ba vi ba ngoma luka ne bénéfice na bango na ko sila ngasila na le kamne ata moko te ba finga bato yo ba finga basila ngai susi na ngezali sila ata la ba vrai na ba kiango bien président ba baku président Yoshua na ba kiango très bien émission Nuska ata la bato ba la promotion sila na ndenga bien promotion sila ba la promotion sila na ba film ba tenir sila na ndenga bien ba journaliste na ba zo mbongo oye boye na mafinga ba zo mbongo te pourquoi parce que ye moko sila atia message na page na ye kenga na koma sila pour na mafinga te to ko mama moto te dossier le petit Simon mwana na fa tanga ayo azo éducation malamu donc sauter page wana muto ya koleka kotiaka bana na makambo oyo ayebi valeur ya bana te tika ngana koya te mpona tanga bana batu kalobela bana batu te kalobela les concernés bazoloba nanga setu tika makambo wana lekango ça c'est bien angaye toza kaka bano o batongaki nomoni badada davina banani na bapalmiche bayinisi bango pasila batongaki pourquoi batongaki mutu na bimisi voice wana pense pas la effort bala de la mutu na bimisi voice pense ki mutu na zakine ki wana batongaki soki Viviane atonga sila bo bimisa voice bimisa video na likambo na tamo konte c'est ma sœur dans zo bana passe dans motema na oka passe ba de biso ba fufa ba fanatique na bango ba te parce ba famille ba wa ngana uchi osambela. Faut faire très attention à ngai. Faut faire très attention à ngai. Ngana mona molimo. Ngana sambela na ba psom na yebi ndenge ba sambelaka. Faut faire très attention. Non là la minotolo na se.
succès na ye et que de normal azala bon terme na bandeko na ye point barre bathéâtre balingaka sila te baloba yango bato ya théâtre nyonso balingaka sila te mpo na nini bato bayinaka asila mpo na nini sila vanda na bato nyonso te camarade intime ya sila eza Ursule Pechanga nana yebi yango te baviviano baoyi bamisika mpe camarade ya sila ezaki Ursule Pechanga bosalisa bato nyonso mpo ya nini bato ebele baoyinama mpo ya nini atongaki sila oyini atongaki sila bino botonga ya sila te bovanda wana boloba ata botongi bolobi makambo na ndenge bien botonge kaka bolingi sikoyo nini bolingi nini napesi message moko normal so nabai lelo naleka na tvt me motu moko alingaka aleka te bafinganga bravo parce que ebele bayebi ngai soki nga moko naoboya lelo le mosusu baproduction ya nga moko Viviane nayebi na ngai ta na ngai ezali nayebi makambo nanga nde naosala mpe course na motu te naosala course na motu te sokola mpe Viviane na succès te eza temps passé Viviane ndenge aza wana azoka mibala bana mike temps passé nini mosusu mafinga nyonso tu boya nango sikoyo ya Belgique botya makolo oyo na maboko kilo botyaka lokolo kilo te makolo bozio kilo j'accepte eza mambo ya kala bongo tala nakokotala badetail mosusu na ozwa bible bofingaka j'accepte merci pour la promotion mafinga mpe ezoparticipe na promotion ya Viviane bao bayelaki Viviane te bayeba Viviane naa na besoin bafanatike na ngai oyo olinganga nalingi ye oyo olinganga mpe te na olingi te olingi babakuku balinga babakuku na nga onga na sona bango bamama responsable balingaka cinéma congolais baomona sila osala mosala malamu baokepa sila baopesanga baconseil bazali balinga mpe osexcuse bafanatike nasali nanga mabe te en tout cas jusque là nano na tâche te nana défaut te toluka nde kimia babakuku oyo baza pembe na sila ya vrai baloba te nayebi bango ntilonga lobi tosololi na bango lobi tosololi bapesanga baconseil oganga nde nini baoganga pourquoi parce que Viviane asadresse na ndeko na ye sila babakuku baza mokili mobimba ebongo so bakaboli katikati boye baoyo kuna baza ya faux baoyo baza ya vrai oyeba bango ndeni à travers Viviane nde bocomprendre ke bavrai na bafofo bakuku na nga onga na sona bango bamama responsable balingaka cinéma congolais baomona sila osala mosala malamu baokepa sila baopesanga baconseil bazali balinga mpe osexcuse bafanatike nasali nanga mabe te en tout cas jusque là nano na tâche te nana défaut te toluka nde kimia babakuku oyo baza pembe na sila ya vrai baloba te nayebi bango ntilonga lobi tosololi na bango lobi tosololi bapesanga baconseil oganga nde nini baoganga pourquoi parce que Viviane asadresse na ndeko na ye sila babakuku baza mokili mobimba ebongo so bakaboli katikati boye baoyo kuna baza ya faux baoyo baza ya vrai oyeba bango ndeni à travers Viviane nde bocomprendre ke bavrai na bafofo nga napesi te kosila conseil seke nabalosa conseil nayebisa ye ezala pour mafinga la pete boza d'accord to na ye awa nafingi bana biso oyo bauti voice euti kobima olobi ndeko moko ayebisinga alobi voice maki ya belvi kutu nanani oyo na journaliste voice ekobima ya badina nani ezoya pourquoi parce que baosomba so baarrete kosomba video bavoice ekoyadi nalobaki yango na clair so baarrete na epesi mpe exemple ya mopanzi mosusu ya famille libota so ezaki bato akuna mpe balobi bon biso mpe tose décide tosomba bavoice okomona bato wana bakozala mie place ya kotambola matanga nyonso pembe na bato baza na telefone cap botinda mpo bayebi kaka na nzala botindelanga mwa 100 mwa 50 bakomba bato nyonso ekobima ngai naza boye bato ebele bavanda pembe nanga bayebi na fonctionna na mafinga te na matongi te na fonctionna na mafinga te na matongi te apekisa bango botika boye bato bovai na bango te botika omete oloba na
biso banto tozalaka toyeba inde eza na kotonga nanga eleka nango totonga biso nyonso ti po tika sila asala carrière na ye normal po tika ye na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.